Mais bah singa babil kamoza même na bande on pas basi badama fort. En tout cas, na ba oncle na ngai penza ya biso za makila. Ya biso za makila. Na ba oncle na ngai donc ba bet donc ba oncle ba donc biso donc biso benda donc to so bolamina balamina parler yo ba notikelo fufute. C'est-à-dire yo soko yé, c'est-à-dire batika ra damaz. Soko yé no le bit bon lelo quantité boy. Pour ce balami batelo peut-être le katikati mo mafufanda. Bon, likamba fufu na seki na mwa mukepo likamba fufu ba ba tabandundo likamba fufu eza yanda kuna ba mpe mobimba de pa ba lei Azala grand mutualo sambo na ebisi rose na ilete au monde ba Dominique Ngoy la résurrection ba yebiye ba tambulukoki bana donc ba père na ye modo ana ko prier namona ba kabi na botanga comme pasteur wa pengwisa ye pour tout dans la télévision après modéro ko commettre que le mobo akendaki ko senga hein ndenge pasteur na sumuki limbisa nga pasteur a publier na église soni wana ko pengwa modéro banda wana. Tenabino balandi émission La Voix du Peuple. Oyabino Vincent Chiluizi, étoile de la presse, cher ami internaute. Boye malamu na kati émission na bino ba utawapi. Bolelagi trop bengi benga trop mais Vincent neni mkolo tozo mo ba utawapi te. Et ça lèga to pesa ki bino ne moi temps bolanda ba auto suite au sali pendant que to andoko préparer. Mais là nous vous signalons que série asika ya ba utawapi bani lisusu dans to zongeli suma solo wana nenga osaranate. Je signale à tous les amis internautes autour la mise OK. Nazana commune ya Lemba. Babi mikolo to betino to continue no lemba to luka no basta to ba lemba après avoir luka Kofi Olomide Kwatra Koraman après avoir luka As Luzolo azala artiste et comédien nakati ya lemba awa nakati ya veni oyo nazana veni epulu na pesi ba na lemba tout ba dotanga à travers le monde mbote nazana veni na bino epulu mais nakati epulu oyo ezana star moko oyo a marqué époque na ye na ndenge na ye na musala na ye a se distinguer na nenga osaranate atiki référence na ye na nenga osaranate na théâtre yango na kati émission ba uta pito lungaka toujours ko retracer ba parcours ya ba grand bato bato distinguer na ba domaine na bango poto lukato yeba parcours na bango batambulaki nini balekaki wapi po bazala o bazalelo yango na lelo to robeta masolo ya artiste comédien na bino to bengi bongo Modero La Firenze star comédien ya makasi na kati ya monde entier na domaine de théâtre Wabik Modero assis à confirmer. Là je vous signale qu'il y a kati pour oyo ne venir na bango et pas Modero ezaki awa mais nous vous signalons que lupango basi ba teka bobika ba système akini ne ezalaka moi boteka moi lupango voilà to ebi les causes mais Modero abotami awa akoleli awa jusqu'à ce que ba teka ki lupango na bango to ça la kati venir na e toujours récolter ba donner tout ba information na e. Mais laisse-moi vous signaler que dans le monde de la musique, il y a un artiste musicien mogo chrétien, Dr Mwamba, a mis sa album vraiment beau préparer déjà on a bino beau soutenir peu sur le plan spirituel parce que banze monae on a eu qui plus pour na ko aider bino ba frères et sœurs ko yeba ko adorer ko prier bien ko louer nzambe na ba nyonso do ça na pona ba vie na biso donc Dr Mwamba zo résider na France a album ya makasi Jésus et tout donc bo yoka banze mo ya kitoko ba mélodie kitoko inspiré par Dieu sans plus tarder to banda émission na biso na esengo mingi suivant. Ah, na kuchona msala mbote mama. Kuchona msala na ça l'émission moka sur artiste Modero. Singa babi awa pena petite sœur ne moka sur Yazawa ou témoigner pour la Modero. Pour so na été sur les avions. Pas vous ça comme maman la série ça. Ça dit maman pousse na moi muke pour
To so la biso que pour ça bena pour la lumière pour todo la na moi lumière pour tout le monde na bande on a bien na bande limbote bonjour. Bonjour. Comment on a eu ça la biso bien? Comment on a Espérance Mendes? Espérance Mendes to beta ma solo ya artiste et comédien na biso amné modéro. Oui bien. Ouais, na bien très bien, on a un grand frère nangai to kolina bango, aza vraiment yaya donc biso na bango famille. Vraiment. Au kolina ya modéro depuis boza bana mike. Modéro le but que oyeba qui est bien makasi depuis boza mwana mike, ça biso na le bozo kola boza bana mike. Ya modéro comportement nezara nini? Bon, ya modéro aza ya moko aza bien, ayeba kofanda baleki, ayeba osola na baleki, même na veni azaki aza ya moko respect na ba mikolo, na ba maman, ba papa. Bon, azaki comédien pour comédie na eza ya famille na bango mobimba. Donc et pas bango zeso toza poso oseka, il faut tokota kune pa bango. Donc maman na bango, papa na bango bande kone nyonso. Donc basekisaka ya bango peneza makila. Ya bango vraiment za makila sikoyo dès to comprendre donc modéro aza mutu moko abandi théâtre donc ko sekise bani na bomwana et tanga bani makambo ngwa théâtre bo satana vraiment que modéro akoko na ba situation na ngolelo. Bon, avant nano banda maomba théâtre azaki na koka soni. Ya modéro po de nature aza garçon mo timide. Aza timide, abandé vraiment kokokate. Bon, ngai na camarade de petite sœur né Mireille, de biso batozai ko pousser vraiment ça théâtre. To binde o se ki sa biso na ndaku boye. Eza bien o le capé na TV, et o la ki sa talent na on peut batnyo so ba mona o. Ande en wana biso vraiment ngana Mireille. Nde to pousser modéro ça théâtre. Les lots a rappelé fier au monde alléluia modéro comme star le wana mto mabi celui de là comment bengam na pesa ka pe moi conseil voilà. Bien sûr, on a ka fier na modéro makasi po et le kwa za ka bomba on a ndaku le kwa bimisa on ko na miso batu en tout cas na fier na makasi. Vraiment. Ozara fier makasi mais za likamo le lobiso toza pour ça to découvrir pas na bino bato bokolina ya modéro likambo ya olia fufu. Et bana depuis aza mwana muke alia rara ba fufu bongo to asala ngoka na théâtre médinatif balia kana bito so masulo non ya fufu ne wala parce que yango ne ko identité modéro mutu tout ça do lia fufu kansara modéro. Bon, likambo fufu na sekina mwa mukepo likambo fufu ba ba tabandundo likambo fufu eza yanda kuna ba mpe mobimba de pa ba lei Baba lei fufu donc na ndenga mukete fufu a modéro et à théâtre te eza pende leli na e do bango nyonso baba lei fufu donc papa la papa maman ba ne retour ba lei fufu bon na ko examen ko moi muke maman kutazaki mama dolo Aza invité que son âme repose. Papa pas koufa. Papa pas koufa, bon ba koufa. Bon maman zaki soka zolia, maman Dolphine zaki soka zolia. Biso kuto banda osekae. Soto osekae, au monde en concept ça. Bitez attention les sanga mingi. Non, maman on a donné tellement trop. C'est comme ça tu as bolobi maman on a mis boni. Habiter on les pour attention. Donc fufu na bango la famille. Na ba Mireille ba on se ba bata fufu. Donc bango fufu jeté. Ba bandolé ça bango fufu na 2 mois. Na donc beba 2 mois déjà ba nyo mixer moi fufu mukie. Donc déjà dans tout le bagage modéro a fufu na maman ndaku avec na théâtre. Eza bongo modéro a fufu na maman ndaku a memi on a théâtre. Et donc c'est l'identité na donc de to ba loko izanga tine za la raté parce que loko mo ba ça ba ça la ngona ndaku mais modéro a memi on la télévision le lopé a comme référence makasi mais lo nini tango zo ko la ve modéro ya modéro azaki na défaut ni. Bon, défaut ya modéro nde biso tozali kokola nde bon nde toyebaki yaya na biso défaut na ezaki abanda umela te na osilika donc aza mutu moko asilika mwa noki mais malamu na ye eza ke abomba kanda na motema te akoka obomba kanda te et bon na ye na bandeko na aza mutu moko azalaki
non le baki qui timide ya qui plus yemoko to asaki pe oza tout moment la banda azara na petit da osangana bande on to azara trop yemoko témoignage une rosala ya modero vis-à-vis na bande ko na ye assez comportant. Bon na bande connaît baza vraiment bien na baleki na ye po ya za ene ya famille na bango. Bon na baleki na ye singa quelque part on ya na bango boso kufa bon te yaya bon yaya kufa ya tikala nde ene ya famille abaza azan baleki boni na sima azana baleki 8 je crois 8 on a soit dans Kinshasa ouais bazan Kinshasa ba onyoso poto kike awa lupango bateka ba onyoso na ba koma na njili c'est ça baz koma njili ba msupe ba balabala bazana banda kuna ba bon siko ye na bande ko na ye po yoza camarade ya petite sœur na ye pa na yo alobara ya modero azara na ba onde ni tenge bande ko na ye bon ya modero aza ami et pas bande ko na ye aza ya modon akoma ami ya baleki na ye vraiment bazotala biso ya modero ni so zotala yo elo ni no mona ozomona pa modero o ozomona na salite o linga pe no mona ya modero abakisa na osala na musala et puis na vie na ye o ni no ozomona pa modero azozangisa jusque là bon na vie na ye na ebite po vie eza ba surprise ebele na ebi pe ba projet na été mais naebi ke aza yaya moko aza garçon moko azaka pe na souci ya vie na ye naebi ke un jour s'en sortir na makam na ba projet oyo azaka na ngo na vie na ye abala ouais ya modelo aza mwasi aza na bana aza mwasi aza na bana et conseil ni no pesa modelo na do tala biso lelo na télévision na nyoso yo moni ya modelo ne bokoli ni le bogumba yo komi lelo mama et papa bozana bana avenir tout ça elo ni no pesa modelo conseil opesa bon ya modelo conseil ngai le kino espé na opesa yo eza kaka ke omoni vie ya kistar il faut za mutu moko okanga matoi okanga misu po okoyoka n'importe quoi okomona pe ebele il faut okanga ka misu okanga motema o supporter nyonso oyo okutana nango conseil na pesa oka yango wana nzele za mulai na yebike nzamba osala okesu liboso na veni mama na bango ba mama bona papa bango ba ina témoignage ni na veni ba mama moko na papa mo ba kapoto ebi na ba venir na mona papa mona maman ba la kanda fort ba mo témoignage msupete ba mama na ba la gentil témoignage ni ba mama na papa ba na venir bon papa na mama bazaki vraiment ba parents mo malamu po papa azaka infirmier azaki pe na dispensaire na ye bisoni on sokoto tozo traitement kune pa papa azaki vraiment ko soigner biso ezaki kusozoki pota okende kuna ba soigner pota ofele donc azaki papa malamu et puis maman na bango azaki mama mo malamu mama na azaki kutu soki amoni mwana na ye moko na mwana veni ba soigni to ba bundi mama ata mwana azaki na raison a condamner mwana na ye a opesa mwana voisin raison donc bola muna ya wana merci mingi mama est-ce que vous en avez opesa mbote ba na libanda même ouais naza bato na opesa mbote napesi mbote na bato nyonso bayebi ngai napesi mbote na famille totokani mobimba wana ba famille na ngai napesi bango mbote bon na libanda pe napesi ba ebele baze ebele donc nakotanga ba kombote baleki tellement ebele ba Angola ba oya poto bino nyonso boyebi ngai espe napesi bino ba mbote ebele nga la pesi mbote na Igo Kitenge wetu l'homme de la 25e dynastie balobi mwana mbalo asimbi la voix du peuple na kati ya Montréal wana et puis na mona bosanité parose et sœur Tomolanga Fabrice Mubiala il est né prêtre avant qu'il soit prêtre Fabrice Mubiala to sto de Marakinayo Vincent di Soloka mutema Niklete Melanie di Soloka na skati ya Stuttgart bolimbisanga Vincent di Soloka na Stuttgart na Allemagne wana tous évoluer merci. Ouais, cher ami internaute, toujours dans le cadre de Bauta, puis artiste communal, Abino Star, Modero. Tous aura toujours venu mon polo et Sikap toujours récolté vraiment renseignement, ma solo et tout. Nazalan de Romo, bonjour papa. Ouais, bonjour papa. Comment on a eu ça bien avant de retour à la biso? Ouais, on chapili tout lemba. Mon époux Kati a venu Modero quoi. Voilà. Ok. Tous bêta ma solo artiste comédien Modero, Toroye ba Webi Modero. 2-3 mois to boy banaka
Bon, Modero c'est grand frère nangai, il y a les lotés. Donc kobota manana mokili Modero ça l'est déjà, aza vient nga to kanga mané palais. Sinon les lo Modero star grand frère propre. Vraiment. OK. Toi nous vous signalons tant habité toza ba kanga ma pas dans le pango, ils a juste en face na biso parole c'est ça cameraman a série. Je la biso le pango ngambo donc et pas ba résidence à Modero ya kiwana. Donc il y a le pango ba kanga mina dans place toza awa. Yebsa biso obi kobota manomona mamoro Modero témoignage na yeton besoin okola. Ton besoin en bas na mikeza indeni. Bon, alors ba témoignage belé pour ça grand frère. Mais na robota mané biso toto okola déjà. Tu vas déjà que vient dans star. Avant na ba star, to ba no comportement façon d'être na bato impoli, gentil, poli, asilika pamba zagine. Non, il est vraiment asilikaté à sa misant, so va na bato. Bato non so na bango kataka on dirait boye bana déjà bandakala. En tout cas ça m'a bien social avec tout le monde. Témoignage na bango la famille na venir zagine. Ouais, famille totokani. Famille mo bien. Nasir bato au tambola na venir okutana bato mso ba témoigner famille wana na ba petite sœur nenio so parce que ça yemo ka mobali na famille na bango Mireille Bibicha pauvre Bibicha tika biso Gracia Sandra Fiso donc c'est rigola on a famille na biso donc talaka na lo ba keto kamana ba parler na za mwana ya ndaku wana ndemo pasa pe mwana koto. Lelo Modero toyebi nga personnellement na yebi Modero pour aza artiste comédien au sala théâtre. Yebsa biso na masolanga théâtre pas Modero bananga ndeni. Po bomone le na biso to mone na télévision abanda parcours na ndebeta so na masola parcours à Modero pas comme place wazale. Bon parcours à Modero vraiment za le roi bagé. Parce que so bovana Modero izala bovanda boseka. Azar na petit frère ne mo bovana na sima mbuta masebe. Parcours c'est bega ko toba sala théâtre. Ouais, lolo malombo wana mutu na biso kaka abanda wana et pa mbuta masebe. J'espère tanga bayokani bien tena mbuta masebe basali académie des stars. Basara ba Duche, ba junior, bango to ba kanto. Ouais. Tilelo, Modero star, Modero mokili mobimbe Modero Tilelo donc yango wana donc on va parcours mo belé. Voilà. Ti le Vani Cézanne Zonzingi mais tant besoin okola. On souligne que le Moros que vous sentez déjà moi qui comédien, moi qui théâtre et pas Modero. Théâtre ça on va botama. Il m'a forcé parce que la preuve année le terrain en haut aux hommes. Il va forcer en haut. On se voit ici on va aller jouer. Abeta Bale na sana grand joueur Liboumouana abeta Bale fort, abeta Scrabble fort, abeta Adam fort, abeta Kicker fort. Donc on va biso babilo mususu ya au mona ka pro asambela ka fort ça zote ya awa. On dit maté. Modero a conflictuel, la dingue vous a conflit na bato. Mais normalement il faut jamais ba conflit na ba biso petit na style lo mais parce qu'on a conflit na c'est que botu bolé libanda po bolo ba ka ba so na mino conflit na bien na mwana te ya Modero no ba solo la tete na bien te. Donc na bien vieux moi quartier ba tout le monde a lingaka dossier à foufou. Eza théâtre, toza famille, toza nene parce que toyoki déjà dossier à foufou, eza nene. Dossier à foufou des années dans ma famille. Dossier à foufou, parler on a to vendre tête on ba melati. To balambiloso. Doza parler vraiment na tongo ya badi. En plus il y a zalande ni na parler so balambi, parce que les gars biloko olia pour foufou na mo fa payer. Na mona kutatika ko lia mais tant que olia bato sko ba yebi ke Modero foufou. Ta banda olia plus que donc on a parlé avec ce balambi Damas a parlé il va longolé ka Damas pour nous foutre poids akoka bola katikati na parler au mona siko do yeba tika ka Damas so ba Damas ba tchara fufute po ba bike fufu na eleke bedo yemo fala ma fufu na epo ezaka na pourquoi apesi l'arné balambele badina yemoko en gros vraiment détail yemo a l'air bien calme a beau l'air a l'air bien elle ira bien. Ça dit papa maman bandeko déjà bon tout bagi ba espère à foufou. Te parler on a ba tutu balei. Ba tutu balei na ba momi taka yemo mobali ba momi aller ya danger. So tu vas vraiment sentir que ba momi na parler na ba dama. Ça bon.
Vraiment babi bauta piango yo toto lo bauta piango donc to yaka penda ko découvrir ko kota na kati to yeba batongo bazara nini tout ça banini ba ici so papa bango azaki infirmier tout ça na kati avenir azara nini papa pesa no mo témoignage papa oh papa zara très bien infirmier yo mtasunga ba te belune ba vini na biso ba quartier vraiment papa tika biso pe sa non place azali na mama patika ocho tika so kalate. La vie continue. Et personnellement, Yosa Muto Ebi Modero depuis Boza Banamike, Bokoli Lelo. Ni dans on n'a pas Modero personnellement ils ont dérangé, Linga on a changé. Bon, ils ont dérangé. Mingi, la vie n'angai un peu négligent, un peu négligent. Trop tété mais. Abilom suba bolembe muso eza pas to ba ke kop monga na ina mutumwa benga biso na ville era masola mbongo na ye ngasiko normalement il fait yenda la mukafa ngato na yo la musa eti bisinga na okete na zo lemba donc moni to rata makambo ebele biso mbale bongo donc place hôtel ngai place za cabaret président za moi souple za la nini to boité l'argent n'oublie jamais son maître Rolanda yo kaka place ça mais faut moi courage toujours kolembate. Merci vraiment mon frère. N'habitez aux bon bateau européen sambo te bata la biso na minute ezala a na mboka to libanda. Ah oui. Européen ça mon président na Kabaré Mbote. Apesi sœur na grande sœur propre respect. Apesi moi na sacré. Na apesi fils Manzaka Mbote place ça. Apesi petit na Jires Japan. Hector vas-y belé n'habitez sur européen ça. Na apesi fait na fait de Kalombo te place ça. José Touka place aux gens à Mbote. Yango on était tiré assez belé. Na peine apesi Mbote na choco frappant balbi la femme selon le cœur place aux Yoyebi Kaluji Babi Star Munen na mboka na biso na mbetali comédie donc ya GT to évoluer na mission na biso pause ça au caméraman à série. Chers amis internautes, toujours dans le cadre de Bauta puis artiste comme Nabino Modero, toza toujours dans le cadre de Lemba, toza na vini Ebola, c'est-à-dire avenue Kangamina vini à Modero. Nazana artiste comédien Nabino Boulingami, il passe puis Sarabino. Bonjour papa. Bonjour. Et ça là moi bien toujours, ba ebio mais ba msupe ba munura lelo. Combien ça là bien. Ouais, Gesho. Gesho. On va toujours reconnaître que Gesho a joué Banzunding vraiment ébélé. Ils ont le numéro ya Sikate. Gesho to beta masolo ya Modero. Oyebi Modero, oyebi ni na monde théâtre to oyebi na avant abanda théâtre. Théâtre bani avant. Avant pena bana théâtre. On a fait na Kuru Demba ya palais. Donc mutazunga kotinga na théâtre c'est Modero. Donc Modero donc ngana yebi Modero Jidoka. Naebi Modero na loba na bine yeso sale art ngo kanga parking à terminus na Modero Jidoka na Modero changeur de monnaie na yebi Modero donc Modero art na mona ngo esima ça dit que tout on vivre ensemble na mona na bi yoli ba comédie trop ti tant pas ko na art pesi nde pe na sanga bilanga pour biso to kana te pour biso ba petit mo mo to na ba mo pe na sima ba sa jido to ya wana Modero donc abike aibimaka mope mususu ya mususu frappe ma $1 na terminus bolukie pe ba sekana pe ba oluko bakanga ba changer ba nini Modero to kando na yebi pe na profondeur donc vie à parler. Donc oyebi Modero vie à parler sola na yeb c'est en plein tournage oyebi Modero vie à parler yeb ça biso d'abord parcours na parcours à Modero pour comment place soit lelo parce que au banina no au soulever n'a pas batebe no Modero azaki footballeur mais yo misi li solo ya jidoka tamu ça parcours à Modero poto yebi na théâtre tambuline Modero pena abeti bale yemo lobi yemo abi Gesho makambo ya misi na mopesa ko na kata tena robeta baleti Jean Moukoul azaka réserve Modero Jean Moukoul ba ko mama malé Jean Moukoul azaka réserve Modero na Asana donc Modero ba na fula Cool Obison Stoebi a joué grand star. Corando, Filmaniao. Jean Moukoul Corando Filmaniao. Azara réserve Modero. Babenga Modero fula. Donc na souci au Modero atikaka balé. Modogo a récupéré Jean Moukoul Corando na souci à Modero. Donc Modero a maman na joué blaguité. Na tuna bi balongo kenda. À part balé à celle ba jidone na betelo awa a chalazala cambis na terminus. Donc Modero pena donc et puis t'as Modero comment est modeste
mais babenga modero la Firenze alingaka elamba na découvert griffe moko boye Anne-Marie Bereke et pas modero alors là ba casse colonial ba série wana petit na mikili Guter maître Guter na Londres modero mukola bisaka bike oza Anne-Marie Bereke aboya kango même kola kenaka mikili jour découvert griffe wana abenga vena bike ah be na découvrir Anne-Marie Bereke na mikili donc aram be la fort na kama pena kama na libandi mabe aloka ta Tintin aloka ta Tintin suke linga na libandité na libandité aloka ta Tintin ta Tintin zo aloka ta Tintin suke linga malingama donc modero to kan bina yo siko nini série ke modero atika kambiste akota na monde de théâtre destin l'homme ne se forme que ateka kuyaka na monde kambiste ba chéri ala moni pierre bino na kota ta théâtre siko eza Mbuta Masebe asali groupe succès pev makasi parce que basali malédiction biso to kota bato ka Paul Kalibanga Lumusu pire ve modero armalingo moya Lumusu kacher pire akoma pena siko ya kota sa modero na apesa modero ke kota théâtre na sa théâtre mais même temps modero pas bene na théâtre donc Lumusu na binenge petit na ngai yo pe faut kota na art donc aya memi et pas Mbuta Masebe ba panzani modero qui a sali groupe basel na ba Duche ba Junior modero a redécouvert qui talent na ya théâtre tanga bandi pa ya pa Mbuta Masebe to azalaka déjà na ba moi ba tango bozo ko ipe na masolo mo ya ba théâtre mystique de toka na théâtre mazaka comédien moko impossible ye donc ngana wa petit na doit ta suki ya tente ngana rappel wa petit na au moins matanga c'est matanga mo na secteur bat ba bina ke modero lelo oyate aya loba donc il y a un caractère des ascendants descendants tant il y a tiki makamwana ngana sur élève quand on parle ça là yebe jou ba Duche na yi ba kabona na académie de ça abna nga petit ngo bigi yebe na matango wa mystique yebe wa na art donc iska ba bakanga na koti be art marco na donc modelo donc parcours des mystiques parcours des mystiques to beti su le romo azala grand moto losambo na ebisi rose na ilete au monde ba Dominique Ngoy la résurrection ba yebié ba tambulukoki bana donc ba père na ye modo ana ko prier ngamona ba kabi na bota na koma pasteur wa penguisa yi po to na télévision après modero ko commettre le romo boy akendaki ko senga ndenge pasteur na sumuki limbisanga pasteur a publier l'église soni wana ko pengwa modero banda wana. Ah bon, ça c'est une révélation, Baouta Piangoyo, Baouta Piango Kundola Rande Mamakamba Boy. Dans Modero, ceux qui Azara frère en Christ. Et là, c'est là que Modero tire ressemble les apôtres, Ayaka confesser face à ta pièce. Ayaka confesser au Salaka, mais les pasteurs a publié une église. Parce que pour Modero, on a dit, soit ils ont modéré. Il avait la parole en lui. Mais je te dis, il avait la parole à lui. Donc, quelque part, pasteur, on a détruit la vie spirituelle. Donc, il y a un brebis entre tes mains, au perdre bongo. En tout cas, tu auras ton sort pour le temps. Nzambe ne me doit pas surtout. Donc, Bakati Moussousou. Et c'est belé parce que avant Pengwa Bongo, ça a une démarche, qu'on ne le pas tel, Après, mon a délaissé trop. Parce que Modero voyait des choses, Modero prophétisait des choses. Donc, en notre moment, Bonzambé, on perdra pédalité parce que tu as récupéré à travers les théâtres. Parce que nous sommes des évangélistes, entre autres. Parce que nous sommes évangéliser parole de Dieu. Parce que les théâtres, c'est le but de nous rendre la vertu aimable à tout le monde. Moutou asala bolamu. Nous avons perdre pédalité parce qu'il y a à récupérer en partie à théâtre. Comprendre. Mais parce que nous sommes aussi des évangélistes, tout s'est rattrapé quand même. Donc, ça n'a pas passé. Il priait, je vous dis, mais on a senti maté. Modero était un homme de prière. C'est quoi Masola Foufou? Masola Foufou. Biso to kolina lambisa. Kolia côté la biso ça étrangeté. To kolina lambisa. Et outi li kolo. Notre le biso Ebola. Tonaba Yamampala, ba veyo kasi yondo, ba tapeli bojenga, ba veya secteur, tapeli bojenga fini ne poule ba Modero, yo kasi yondo Ebola, comprendre. Ba veya secteur. To kolina lambisa to rake. Manga misi fufu kotoyo ya misi kotoyo to lambisi o yaki mutu so lié à lobby et lobby si babengo lobby le to bengo ya Mampala o le stamula à travers Kinshasa Mobimba Mampala na vana Ebola
donc secteur oyo bimisa danger biso koto lambisa être toliaka penza donc yaka modelo lelo kutali ana sumingité po sur la scène et comme ko triquer tikango pour ça à moi parce qu'on a des particularités naïe mais to mais ça na mamoli biso do liaka elo nini au mona modelo lelo ti lelo mona ke koto modelo fa changer elo nini dérangearo pas modelo na musala na oya théâtre modelo on a osenga eza défaut te eza pe qualité te asa na largesse ana largesse mutema munene c'est sa façon d'être. Donc, je ne peux pas conseiller les camots et couper les encaillés dans mon thème. Mais on ne pas si on a trop. Il y a moi qui albarake. Je fais dans mon lit mon ayo. Que je sois dérangé, je ne pas si je suis pas mungala. Mais je vais pas si je suis il y a coupe à mon thème. Donc, grand que couper dans mon thème. Oh, que c'est un mabé, bakasi. Et on me dérange. Non, c'est un mot de retour kani. Par exemple, sur la mission Oyo. En tout cas, tous les droit au but, c'est le mot dérangé. Na koufela on a monté maté, na bimi, là c'est défoulé, na bimi c'est puis, na tika la calme. Merci vraiment, to supena o tozali na besoin pas modéro, et ça langa bien pour ça dit to kundo la pena yango ba bengi boba utapi. Mon frère Sorozana moi quelques dédicaces et puis aux stars au yebani na monde de théâtre moi numéro na contact ba tout suivre dans la besoin le corpo to gi déjà les daram tout so tourner numéro na yeza ya quelque chose ni non na dans ngote émission yango au monde entier otala yo numéro na contact et puis quelques dédicaces na bandeko tout bazali bana mboka ba otala. Ouais, en tout cas mbote na trop zakara na grand frère na mon propre Wilson Bambobo Kinda na Ambro State Diasunda yobika na Panama. Monique olobaka ke la bo receva bo kiyo mais so la yoki komona na budget pour za ya kati amose dia sunda na kata Suisse motela amose dia sunda yobika na kata Suisse masolo kitoko na kozana Tony aisenga no masolo kitoko bien quoi ambrose dia sunda na pesi mbote na Ida Madanga na Angola mangana na Angola Trésor Kazunga Ushimata masanga matete na ina Kaluji yobisanga bina Kaluji mutuna kati quoi donc masolo yango yo Nikes Mbambo Samata Dongo donc yobika masolo sanga modoro totokani yomoko Ansluzolo Duchesse donc yobika masolo Ansluzolo ya kati babi Sida Bilele José de Londres Sida Bilele yobika kati rappelle la bandele ka bango tout José de Londres Sida Bilele Ansluzolo ya kati namoni Duchesse place posa moteneur na moni pe miracle babi moi la moi ça na mongo les artistes comédien tout ya basi miracle yo na moteneur ngwala tozo continuer numéro na contact ko pété ouais na bombian na bombi kaka c'est wa luka ya benga nga so benga dans maman direct so benga aba za maman c'est volé. Chers amis téléspectateurs pour d'autres Bicho à travers le monde, n'engagez toi nous savons dans la début mission na Bicho qui est au sala bahuta pilelo star na Bicho où a marqué époque nae na domaine nae toponaki n'engagez bot bosenga qui il s'agit bien de l'artiste et comédien modéro où a convaincu bino na musala nae a convaincu bino na marque na style ya bimela tout le monde est comme un modèle il faut tout mekape au lukakoye ba parcours nae a utawa pi azala nani pour azala o azalelo yango na moni to tambolaki lelo siko to lukaye disusu pour siko to zo betana yimoko to mekape ko zo ba moi ba éclaircissement na moi makambo to yoka to to zo guitare on s'est renseigné sur star na biso une façon père il y a bino bandeko besoin la posa un jour beaucoup mal roi modéro bossa la théâtre beaucoup ma star ya comédie le roi modéro bo mekape ko landa ba trace na ye ningi na tambolaki ningi na zalaki pour ka comme azalelo je fais appel directement à intervenant la biso bonjour la star. Bonjour Vincent. Néni d'abord. Ouais, par la grâce de Dieu, c'est bon. Tozobeta lolo masolo na yo, tozobeta masolo ya ba théâtre été mais tobeta pena mingi masolo na yo. Personnellement, question li ngali bosoeza, pourquoi pour comme ça la théâtre? Musala on a théâtre nga ko bondie na pona ki ngote. Na bana kimango. Le quoi Jonas tant nzamba ebisa été na Ninive. Akimi yango ti mbisa melie akebwake na Ninive à comprendre que il faut ça la onzambe alingi donc nga penda théâtre za penza ya makila prévenir monzambe mutalakisa ngango donc nzambe penda mutalakisa nga penda ki théâtre yo musala na yo yango yo théâtre art dramatique
Nayambaka jour sous artiste comédienne Fololo. Je pense que baye va sala théâtre Makala. Fololo la tiga théâtre, raison principale oya pesa lobi nzamba yebisa ki e bonzambe na théâtre ezati. Ce côté on lobi nzambe muto ala kisi au théâtre. Muté bo se contredire quelque part parce que lelo ya ça sous théâtre était raison principale on la tuna na nzamba révéla ka abima na maramba théâtre parce que nzambe azati na théâtre. Nako contredire ndeko nanga wana makasi. Nako contredire makasi. L'art c'est inné. Tout ce qui est inné c'est oeza ya esprit. Alors oeza ya esprit ezalaka kado nzambe. O mona zokola desina makasi. Mais l'aime soit qui nani académie des beaux-arts mais a combiné peintre. Et bato ba uti kuta académie des beaux-arts na j'ai un petit d'ailleurs à décorer bato bralima bato ba uta kuta académie des beaux-arts ba kokakete eza ye ya makila ogobi sangani neke mwana wana simba kikisi de bas âge na ye to banoko mona petit surtout dessiner libata yo dessiner no libata mais so dessiner libata o molo kwa ya ye penza nde libata. Donc l'art c'est inné, c'est vraiment prédisposition innée. Je pense que au petit précision à Makasi, mais tant au petit du solo que Nzamba la kisakio que yo follow ça théâtre, mais nazo guitare aussi renseigné sur Modero, on m'a appris que Modero fit un grand chrétien, Sambela Makasi et aux amis même là dedans il y a ba vision, ba prophétie. Il s'est fait que au Kutanarana pasteur Mosara Morer Mogeno Luka pasteur no que nous confesser et le fait que pasteur Wana a publié makambo yo sala resala so ni tika Sambela. Pensez pas que Bolemu nous okana ezaki na vraiment raison te. Pourquoi pas ko ko tenir pour tika na nzela na ki bonzambo zaki na. Au sali parcours mora bien. Okuta impenda na mutayi binga. Ouais, nga na kolaki troubadour, bagarreur. Donc un bon bagarreur. Judoka. Ouais, judoka. Jouet. Troubadour na biso na kota ba concert il y a Ophélie. Taka à l'époque na 97 6 5 4 3 90 son abossanité ma tete za na succès. Ba orchestre ma tete sangani nga porter. Faut savoir la mettre. Et beta concert nga portier nga y mettre ma game na dona force ba portier ba ombalé na kati nga libanda donazara troubadour donc troubadour muta comme ça nga troubadour armalingo moya lumusu puis vient nga la tambola nga na on peut bosala ne musala ki voilà so betinga yaye so betinga kaka wano moni so betinga ngata ya nete so betinga yaye ubiti ndeni donazara troubadour donc vraiment tant on a ekokutana na mosali na nzambe moko tambulukoki ateinga buki nga bina maseke papa na komaki na nga benda ko sambela nzambe na bosolo na koma na zaga intercesseur et na nako loba pour na tona na prière na kuto nzamba lobelinga ba j'ai et arrivé comme lenga na zago loba na obimisa ba prophétie na zo solo na nzambe jour moko na gendaki ko sala prière intercession mona mo le mama na zizi na lemba to komi kuna pe prière et après femme moka bimenga singa bi noko na ngai yaki na nga na kin na zara na mutaki sangani aye na nga na kin na lobi na ngai na no vanda na sunga mosi na ye akomi ko luka to bima na ye na kito zana ndeko tende ko nga ka noko wana na zaki na shotera ko mo bima na noko mosi na kayi biso afaga deli abenga na nga na mo lala na ba prière na c'est bon to ke na ndako na nga na tongo na présenter pas pasteur o mo lala ta na église to komi na ndako ba 5h na bina me reposer muke na ko na kiti na pesi mousse na ngalala na kiti ka yo bi na suko ya o na kutie ni na mama boy po nini oh na 19h na ibisi nzambe na moni bar moko grâce na lemba succès plein ngabi nzambe bate beli boy faut même pas na église te na oki mungonga nzambe singa sona longoli grâce na ngai na kati na yo yo po ozonga ka lokola bango ngabi nzambe na moni lo so ekozonga sanga na mokilité na 19h 4h du matin 5h du matin et na ye komona fio na bolumbu
na ki voit moi singa fuyer l'impudicité nga so aza muyibi so baloba ki fuyer l'impudicité za la raté nga na olonga elelo nga me mama poni ni boy o papa mulunge nga bité ventilateur eza na réparation ozonyo koma na kiti yakola la pembe na ngako ispumu miminga bina ti pembe na ye na kena na lali to bandi ba frottement ya ba cuisse na bia nzambe na kei fuir l'impudicité na ko sala tubela et pas pasteur na bisi pasteur po na kata église za ba koya ka ba bisa ba pasteur te après wana na ki voir na zongi lobi modeste moni na se ko sona longoli grâce na ngai donc na moni bitumba ya job oyo nzambe sata ebisa ki nzambe soko sali boye mais job azaki job ke modero ko ko sala job te mais na senga ka ma wana nzambe liko na ngapo nzela nzambe za vraiment nzela moko ponga no mona mane o bato abage mane ko ya raté lelo yango nazo tika na lancer appel na ba pasteur babeta sete na lisumu batika koluka ba obalaka te okobala posoki mutu azotambola na kobanga nzambe lipeza ya ye libala eza ye bandoki ba osimbe te poni bote ya libala te ya kaka marteau na lisumu mutu te abongola mutema wewe mais sikoyo tango koisamaki bongo oke otubeli pa pasteur mais pasteur ana panzaki osambo koka ko se retenir te otikalaka na kibonza pasteur abimi na chair pasteur abimi na chair alobi ke non ba frère musu bozo mona kaka zel na kati église mais loba otokosala kobo na leli na bi omoni soki nzamba bengi yo na soki nzamba bengi yo te oye yo moko na makasi eza biloko mbale différent soki pasteur aza pasteur bokomona ye na bambuma na ye soki pasteur aza pasteur te boko vivre pe kaka na bambuma na ye mais quelque part noter que pasteur wana a détruisa peut-être lelo nzamba nga azek donc nzelo nzamba la ngi pona yo quelque part pasteur on n'a pas détruisa parce que peut-être lelo bana ko prophétiser remona ba vision peut-être lelo ngo za un grand pasteur bon ngana ko condamner pasteur wana te eza bitumba ngai moko nde bible lobite ko koya mbala sambo mais telema ko komisa masumu lokola pousse na ya kolalela te donc yanga moko nde sikoyo ya ko so ba décision ya ko telema les amaki quelque part oui peut-être nazaki pasteur on a ko ko za na église te na ko pesa pe évangile na nzela théâtre pe na ko évangéliser le loba ya nzambe na nzela théâtre te bano mona bano pesa ba vision ba prophétie si na nzela théâtre te na bano ko mona pe ko pesa ba prophétie tozana ba pasteur Jean-Paul Mayata azali tozana pasteur Elko tosarane musala oyo c'est un pasteur basara théâtre d'ailleurs na musala na biso tosala keza ko éduquer masse nous faisons éducation pour moto azala bien instruit, ça vient de Dieu. Modero, on vous critique d'être un monsieur un peu négligent. Ça dit Rosa Likambo Salame, au monde banda qui nous mon amour bon négligé et il paraît qu'on rate même opportunité belé. Pourquoi ça? Négligence nanga o batu ba mona ngai eza par rapport yande ba moni la ngai. Ah, Dieu a succès, il faut en l'art trop. Et on va mon négligent. Le cas que on Dieu a l'art et on va mon négligent. Mon Dieu a une maison à Sirferko. Oya Tongaka. Ce qui est là, Koufi. Bana et souci n'est numéro 1. Yangoana. Modero. Alinga théâtre trop so bomi théâtre lelo ndenge bandeko banga basala makasi babo ma théâtre bande mususko ko bindaki almeli basala moka makasi babo ma théâtre wana pe bakoluka ko boma modero mais ekozala pasi po modero lokola za mwana nzambe ndenge nzamba zala ka roulage soki bokangi awa awebaka ko fongola nga porte mususu donc modero za négligenté Bat balinga ba mona modiro lemzo tambola lundi na Touareg mardi na Jaguar d'habiter ndengeni na yo mo personnellement nengo tam saravi na tu sens pas que tu es négligent na maramusu négligent maramusu
na négligeaka makambo oyo ya ba futilité oyo koyi komema bato na ba séparation et on est na négligeango bato amona nga pe négligent mona lemso moto mo akobima na teva fi moni misumba yo mo rande nini wana nde nazaka négligent makasi ngazo zela lifute pa nzambe Baïbsi biso quand on a recherche dans la salle, on pensait que artiste comédien modéro rolo à salaraya parce que loro est sala modéro le loba tutu ba comment mututu so dolia fufu donc so dolia fufu mamoro makanisa modéro to kansara kezai n'aura loro moro peut-être apporter à la tête mais selon mes informations on m'a appris vraiment que modéro sala ba jeune reliate surtout fufu goyate na kola kibongo quartier na biso banobe ngango lambisa. Donc tout ça pas là bon l'ambisa ezande ni nezali que non ezande na quartier tu vas souffrir parce que toi à l'époque là non nga père nga il fit un docteur donc ezali na ma miante ezali sentiment mo boye na quartier donc tala ba pe ba no ko tsa basaki afufu à l'époque so ça que fufu kotiye ndeni biso to na badi a biso mera lambi pondu parce que te mas ko to no lengo ba te belé na kati ya sentiment na rolia ba te belé au mona mutu na mutu olinga akatabadi gaya amitondela na ndenge na ye mais ba singa babili kamweza même na bande on pas basi badama fort en tout cas na ba oncle na ngai penza ya biso za makila ya biso za makila na ba oncle na ngai do ba bet do ba oncle ba do biso do biso benda do de ce bolami na balami na parler yo ba notikelo fufute. C'est-à-dire yo soro yé, c'est-à-dire batika ra damaz. Soro yé no le bon lelo quantité boy. Pour ce balami batia le peut-être le katika ti bomba fufanda. Nazaki mwana. Mais sauf que ba fufu mikena ndako nso on la mamate. Bon. Donc ça qui a fufu pinda na parler pinda donc ba no direte pour pinda donc on longo tout le temps. Na minus opéra mati. Biso bimisi région na Kintwe qui donc grand badio pinda boy 3 écolo pinda boy. Thomson m'a dit 10 2 personnes. Na oncle mo boy. Oncle comment oncle Primis. Vraiment. Et ça allait bien Makasi grand prêtre star la biso modéro. Je pense que bato tout bon la biso à travers le monde. Bazo c'est là mais parcours dans le théâtre au Tamolineni parce qu'on m'a dit que aux Ara Cambiste et groupe Moro et Amassé Bera au Salama tout ça après deux héroïques quand même Cambiste là le 4 sur le roi Tintin bleu moi mal quoi. Ngalinga théâtre naza moi muke donc normalement na sona bimi classe na Saint-Ophile va première CO na keta la groupe salon répété mais tant nazaki na 6e primaire na Saint-Augustin na Lemba Foire nazaki sona le Kanzela commune na mona ba Bombo Fifi Solange Mindondo ba maman Pauline bazo répété mettre ça na mto apesa ba répétition et moi bon moi zona leki wana Bombo Fifi moi pesa ba répétition moi na vandi na motala au moins un jour mususu Bombo Fifi a passé exemple singa yo vanda wap na ces place na vanda oh yo mona lemba oh pour Bombo to bana lemba au moins ama matsinga wana na zo répéter na linga ki théâtre trop alors tant groupe ya Mbuta Masebe na lemba na sala 8 mois na groupe wana on a zo saluer vraiment à passant Mbuta Masebe. Ouais, on appelle la PC Mbuta Masebe place très intelligent. Très intelligent. Très intelligent. Donc Nazara fier ya kolobake ye apesinga bakisi pe trop après bakisi trop na notre scénario na ye. Na iko kuta batu ma pesinga confiance par rapport à ba talent. Alors mon ana corriger ngati so apesi ba exercice mon atuninga pour yo corriger ngati oh non ba corriger ga muto azo sa mabe nga non nga plus ba correction et ba no biso scénario to no sala mona muto na muto yebi histoire a créer ba tableau na ye au moins le na créer 6 tableaux mo yebi oh bino boti la ga ye mo ko créer ba tableau bino bo créer te ce qu'on a mo sa ndeni so na tableau na yo na créer tableau na yo na créer tableau mona na tazaki acteur principal te na comme ko apparaître mingi na pièce pour ngande nazo créer trop. Les places sur découvrir qu'on en a dedans il y a scénario parce qu'on m'a appris que Banzonzi imi tout le monde a ba histoire belé ba ya ba pesika il solo mais yo créé Maramutu c'est là que tu as découvert c'est dedans oui il y a on a zo ba ki asali ba ki saki vraiment na zako luka komuko yeba komarande ni si na comprendre j'ai na 8 mois na comprendre j'ai na 8 mois tant na kenda ga bisinga bi c'est très tôt
parce que nga na sant nazo mona o mukili mona te nga na mona o nzambe asola nga tana kia singa bi c'est très tôt ngabité et pas nzambe très tôt ça raté tara David ngazaki na Goliath nzambe abisi bango lobi yende muto akubunda bitumba na tant on a pimi en première film na salaki et vertige gare 0 api ngami nga nazo sa scénario na ngabisi ngam na komango donc vraiment c'est fort c'est vraiment mais place au bandi on a petit au monde parce que on a découvert plus na Nzonzing démarrer na un mouvement et comment qui la guerre moro spirituelle na ko lâcher na travailler na José de Londres Sidabilele on a zo saoulier lisusu a passant de Londres vraiment ya yebi masolo ndenge zalaka Sidabilele na travaillé na Papi Kapanga Duche président à Pembe on a zopé ça pendant ba moto ya trop donc après ndesikoyo na zongi sikoyo mouvement reculer premier sauter en tout cas na mokili mona kaka to banda chaîne moko chaîne ngobe par la grâce et tala makapenda même libana mboka mokili découvrir penza travail souci moko za niti nazo travailler film na méchant ya souci nini taka basali to seka na Congo mais comédien mon côté bazui azar et puis au moins même si ba directeur ba marketing wana ya ba société ba zora ba cop wana ah ça bina biza problème ba professionnalisme ils sont nga mutema pasi nde batu ba ye wana na to seka mutalengi ngate ali kanga na nini pour jouer za mamba lobate jouer za na ba secret nango soto zuma mamba cha fufu to bombi na joie sango na joie avocat na joie patron na joie gaillard 0 na joie et nazana ba grâce ya ko sekisa mutu ça coûte na se déguiser jusqu'au expliquer ngani ngamba professionnalisme na problème liso il est dans cinéma na Afrique et yeux en plaire c'est grâce à Chitenge sana pour nini bande ko na biso ba directeur ba marketing et belé aussi sa classe ni na campus na loge ba tché wana ale amolu ka kusaba ba calcul na balinga basa ba diminuer biso o biso to belé so boza penda solo penda boza makasi bocha ba moyen bota so ba l'équipe biso bozo cha ba moyen te bozo lobaka bozo donc ça c'est un message fort na bande kotsu je pense que émission na biso talama partout ba conduire ba marketing ya ba compagnie c'est-à-dire tout ce qui se sous-estime tout le monde a même fort mona moto azara na mboka so nga sele loko mona loko ba sponsor ba mais so comme tout le monde dit banda ye c'est un problème vraiment biso na ba congolais faut tout lokato lingana pour que tout monde mboka ça dit kitu na biso mona faut tout croire na nga ba étranger ba croire na ngo so biso to croire na ngo te za moi pas pour Taliban ba croire na biso mona no il faut to mindima pour Taliban ba ndima biso personnellement le Loza Star bandi mona ba directeur marketing bandi maté le confirmant la comédie au sexe arabiso secret succès na wezani travail bien fait na linga répétition makasi en tout cas nazaki na mbeto hôpital na répéter ezole kila munganga alors lokola munganga mutapesa nga suma makasi abisinga lobi na ngai opération na yo eleki malamu tu peux travailler malgré batana zaki na hôpital na linga répétition makasi vraiment sans répétition donc travail bien fait voilà. Travail bien fait vraiment et puis humiliation na ngaka yango mingi la Bible déclare l'humilité précède la gloire et si kato sangani na linga na sa na zate mwanza matumbolinga tant to sangana au moins na bunga kama ba mbite yemto diriger biso il paraîtrait modéré pe ozana ba problème belé na baninga na okata ba tout fort na ba nzonzingi ba biso modéré mto sa casting ba to belé ba ya fort pour kata ba tout fort les ama trop modéré za scénariste simple scénariste au Zorambo un scénario na Congo producteur atikela ka metteur en scène te à la choix na Congo producteur ya la choix na ye to na système o bilongete kaka asobunga producteur aponilinga bilongi siko ikoma na étape moso aponi le bilongi ati étape moso que bato yo chamona msunga na ofuta bango te okopana na ko profiter ba na nga baleka te le choix est clair ba na nga baleka so producteur aponi yo modéra longoli yo
nzamba longola ta 10 ans ya vie nanga na kufa so producteur nazali kudu Sami Mokili soit disant ennemi te meto sonaka quoi Alpha bisinga bi il faut Papa Baptiste to sa pièce mo si mikolinga bi Alpha Bokole producteur mon patron bisinga bi nanga il faut Papa Baptiste nga bi Papa Baptiste il faut Sami Mokili akamwa Sami Mokili osa ba jinga bi ye bon ye il lekela mabe Sami na benga yaka to jouer bi tozo solate na sola ngo Alpha isabi papa bosolola makambo asali elekeli nga na besoin pese simba na besoin okata mutu te komo nini oyo natangelo bakoma bakomede tu banda na papa kwedi natangi bavie masumu bangalufa banani tina se naza na facilité otanga mutu tu pona biso na problème mutu te batu nde bazala ba problème nanga bango moko dans les vides babangani bamona nini. Vraiment, en tout cas, ça biso bien qu'on s'entretenir na star na biso Mondero. Je pense que bandero tout botali biso bo suivre matin ko yeba Mondero auta wa pia zara nani donc ba uta pipena ya Mondero to comprendre Mondero auta wa azaki mutunanga yakati sida bilele José de Londres ngai penda grand scénariste metteur en scène na comme na film boy José de Londres ate a kotuna nga pete ya ochenga te pona nini azali sûr de lui. Vous comprenez? So mutaza sir na ye. Papa, producteur a lobby ngana boya. Ngam na ofuta mutuana. Parti mbongo na balonga ba pesa ye. Vincent za mambalokuta. Ça dit wana te ka pona opesa moi précision mais baleki na basé belé baninga no basé belé un jour bazolinga pe ba koma na niveau yoza. Conseil ni no opesa ba on a parcours yo sali na théâtre. Travail bien fait, kolinga répétition, kolinga vraiment musala na yo. Cité. Toka pe na théâtre kugwa kota fort ba poudre ba musu balakisa ba face soit la face pas wa succès donc toka ma bebele bele na mona bino yo boy kisi na terre oyo na oyebiso Vincent to préparer lola bibe 1000 ans de souffrance to vandaki awa to saka na biso na Congo to ba na Congo to souffrir mais to lia to mena to ba to souffrir mais ce que bible zo 1000 ans de souffrance taka moto ata alimete zikso ongi passe ce que yo ozika ka moto ebele pendant 1000 ans. Vincent Batika ngana préparé mokili wana quoi théâtre na sala ka pona zwa meya na lesa ba na ngai na problème a mutute na sala course na mutute yo soko tonga ba immeuble nga tonga annexe biso tout ozo vivre mon problème na ngezali nga père la bokola kinga ba na nga pe batanga bien ba komi na bango ba mikolo aussi ba chiki na bango so nzamba ozwani nga Merci vraiment Star Nabiso. Je pense que aux bateau balingara yo à travers le monde au ba sepili le ba découvrir face na mususo ba mona ba baraté moi ba mbote belé na bateau ba talo puis ceux qui ont pesa on a contact pour na ba bazanga ba bungisa yango yo sala bien na bana mingi na France wa be pa na mona rave na nga bobo kole ya nyataka Western Union altini mundela tinelanga code mais vieux ou les 8 ans ba tout na sotana ba problème tout so de sona nga na yo nga bien être vraiment yana leki bako sona ba sona nini et 8 ans vieux code des oya li sous-souté je sais pas pourquoi donc ya bobo leki azole la même contact atambo ta pamba to pesa na sous-souté c'est pas bien viens nga Yokasi Yondo viens nga Roger Yondo hein Florence Bafwa Charlie Mboyo, chez la Kabengele, Passi Mopete, Agnon Tete, Jean-Jacques Ngabe, José Mbouaki, Freddy, Pamasta Nangai. Appelle les Alaraté, mais tant qu'on a au Bungo, quand on a Libanga, on a des cas à Betarafo. Même à 1 minute, il y a corriger na musala na salaka. Non, koto komo kita na baisse et ça langa bien. Même il y a féliciter nga bosala ngote, mais bozo la ka retour na ngai, on a master na biso aboka biso. Willy Menya na waki message, mingi message vraiment ezepa na yo. Sans appel, mo mo na mystique. Mais ngala mo de to uta musika vrai, to uta musika, to betino babale. Hein? Yo yebi. To betino babale, to sala ba concours ko dame. Ko dame on na tikela ngba ba na zo lokola bana. Ya binote wa Willy Menya. Ba olio on na tikana nango. Na quartier à Lambis, ba binote. Yo na Gigi Bokole. Ba grand mangeur du monde. Donc vraiment bambo théâtre na Lyon, mutafongolanga porte à Lyon Eric Bokole. Tanga fongoli na koti wapi na monaka exotique boutique.
garçon élégant, Sims. Exotique boutique chez Sims, garçon élégant. Quel charmant garçon. Il y a les gars là, ça sourit sur la bengue, quel charmant garçon. Exotique boutique chez Sims. Zifio Tunani, nazo qui pose à trône de Konanga vraiment. Ata yomoko. Toweli ni bête ke bampangi. Zifio Tunani. Pour nous tourner Santa Muninga. Pour bien moment banga ba téléphone na biso. Bokasaka to senga. Ya. Vraiment. Tout ça la rappelle boulotte. Autre chose à moi un cas. Oui, tout ça la rappelle recours to boité, mais recours peut faire la cas problème. Yo kasi bisenga senga ka boy. Tout ça ba massa to yebani ngana yo eza makambo ya masolo télévision te. Zifio Tunani vraiment. Bambota trop. Bienvenue Ngiandu Shodo. Yagi Bokole. Pampidou Masilwa. Nazongi nanga kin. Namona mi kilondire. Franck Moule. Les Bogards. Franck Moule. Engana zonga kina ki États-Unis, mais namna ban États-Unis, Prince Yaweli. La danse na ya pétele. Prince Yaweli. Les grands artistes. Na les États-Unis, Prince Yaweli. Bambote trop. Bambote vraiment trop. Na ba petit nanga mouvement. Tout. Bambota trop. Amoni Kaluji benda na Mopandi, bambota trop. Vraiment bambota trop la bande konanga ba comédien ba na poto. Duche Kapanga, Hans Luzolo, La Duchesse, Sida Bilele, José de Londres, Mostananga Gianni, Apo Firenze, Siatula, Sami Mokili, Sonia, Meta, Ciara, Domazé, Miracle, donc, en tout cas, vraiment, Miracle Fatou Yebi. Yobendo Yebi, donc, Bambota trop. C'est bon. Merci vraiment, Ndoro Nabiso, Star Nabiso, Modero, na temps aujourd'hui. Le numéro de contact pour Bato Moussou Baboung, c'est un numéro de contact. 09 4 87 8 009. 09 94 87 80 09. Voilà. Je pense que le numéro est en Wana, Borubenga et Osala bien, après Nathan Nanga ma caméra, n'a pas signaler dans le monde entier tout, que tous un album Moro, tous il y a frère Nabiso Manezi Bab, il y a Nabiso Manezi Bab, Barabongo Obélix du Zaïre, il y a album n'est comme Crucifix, donc ban poto tout le monde entier, Bosé la Crucifix et Zoya, Manezi Baba, et puis n'a signalé sous ce que Soleil, Wanga, Give Rabon, Papa, goût bien épicé, et bien assaisonné. C'est l'album des voix, des bossotolisations, album à Makasi, Banzemo Makasi, Calamité Bozo, la générique déjà na Chamoko. Et puis, na Bino Lissous, qui est aux frère Nabiso, Dr. Mwamba, on a aussi l'habitude album où il y a Makasi, Jésus et tout. Ça dit Banzemo, bien, ba mélodie, bien, euro permettre, Bino, ba frère, ba soeur, ba Kouadoré, Nzambe, louer à travers, ba cantique, nae, na ba prière, na Bino, ça, la bien Makasi. Na Moniwana, Igo, Kitenge, oui, tout l'homme de la 25e dynastie, place aux Ambo teneur, la Moni Bongo, Vincent di Solo, Kadjou, Motema Niklete Mbelani di Solo Kambo teneur ngwana na moni di susu mbala moko Fabrice Moubiala, il est né pré-travail, qu'il soit prêtre, je confirme. Fabrice Moubiala, na kata susuana, na moni, comment pas monter ma mère rêvée, na moni, comment pas monter ma mère rêvée, na zone ngapena sentir bino et ça bien, Vincent Leli pa kiti mutu na se, comment pas pe ça bien, le docteur Pacho Mukengo, médecin. Mon ami personnel et privé, donc, il y a Zarananga, Natanga, Paspi, Natanga, Bisengo, Namonimba, la mort du Soussou, Namonimba, Maman Langa, Hélène Mvousi, Nakata Marseille, Maman Langa, Finamanda, ministre Arankine, Kaluji, Balobi, Bato, Babalero, d'Alombo, il y a la voix du peuple, Bangwana, Bato, Barobunda, pour la voix du peuple, tout Mama, Bangwana, Héros d'Alombo, ministre Arankine, Kaluji, Mbotene, Angwana, Namoni du Soussou, Mbalamoko, par où Namoni Malmoro Sunani, Choco frappant, Choco mirabolant, facile à garer, la sucre, poupée Barbie, Narole, la Babi, la femme selon le cœur, Yozaka, Yoyebi, Namoni Lissousou Malamoko, Adlar Aglator, Massananga Moko, Adlar Aglator, place aux Angleterre, Mbotene, Angwala, Namoni Lissousou Mangumang, Lissousou Namoni Nani, Parouze et ça, caméraman à série. Anne-Marie Bichilou, la beauté éternelle. Anne-Marie Bichilou, on est au box à Vincent, et c'est dans ces plans-là, dit qu'il a rose beauté fatale, dans la Belgique, Mbotene, Angwala, Namoni Lissousou,
nani susu tozangisi lelo toza pour ça pela to sepesa bato kuma pap déjà to stobele voilà na botani da bosanité babengaka ye garçon de Lix Willy Botela ba Willy garçon de Lix patron na bango Willy Botela mingolo bakisima Vincent Willy Botela bakisima Vincent Pepe Kibala balobi chombe le muntu yepo no mngolo kipe sumutu no chombe le muntu benga Vincent ça bien chombe le muntu Pepe Kibala place aux ambotana. Je pense que ngapona lelo na suki na ngawana émission na no bauta puis ngwana lelo je pense que tout le monde ani prochainement pour la numéro c'est qu'on appelle simbotana sous na cameraman il y a propre il y a swag akardara pour sonae azara pena sérieux a rapper swag il y a sérieux Parouze ça au cameraman a sérieux Bedi Tumba Julien Botala tala lelo babi mona mbalo ayena kimboka tena mamba presse sensa bombo wana équipe ya la voix du peuple ngwana donc tout le monde ani prochainement et bozupe nani chroniqueur monsieur Escato Baxi Bénédicte Sayo bozwata au monde na ba mikolo roya pona lelo to suki wana merci.